Ce qui Congolais a lingi Mutamba, ils étaient pour la maloba Mutamba lobaki, mais ils étaient pour la musala o Mutamba sali. Beaucoup bazoko tanakati politique non pour servir mais pour se servir. Ok. Empoisonnement, Aza déjà empoisonné plusieurs fois. Et quand c'est un complot politique qui combat un homme politique, tout peut arriver. Il y a des assassinats qui peuvent arriver, il y a des enlèvements qui peuvent arriver. Et bah, quoi, bima qui est belé. On dit salipé que bana mboka baza ya kolamuka nandenga mususu. Combien de généraux étaient des généraux ou bien sont des généraux rwandais? Mais tu es battu par rwandais. Nani o Fachi a salaki confiance ou a décevoir Fachité. Basé belé au ba décevoir Fachi qui ba au ba décevoir ayete. Que monsieur Hippolyte Kanambe, monsieur qu'on appelle Joseph Kabila, c'est l'une des personnes Aza en tête. Il y a makambo belé au nambo ko zotambola malamu te. Combien de bateaux au ba koufi na Goma? Mais c'est Georges, natangi ba histoire bato mosusu ya bana o bazangi baboti lelo, bandeko o bazangi bandeko na bango lelo, pasi na motema. Mais monsieur Kabila azongi na katamboka, ameki atate ko simba dossier wana ko exprimer ta mécontentement nae envers o ba M23 basali. Ni parler sur ça, directement toucher les chefs de l'État et critiquer les régimes en place. Kolinga Fachite et zelo mususu. Mais Kolinga Congo te eza plus pur. Moral kaka moko o ezali a quitté Mutamba. Monsieur Constant Mutamba ne doit pas être condamné. C'est ce que le peuple congolais veut. C'est ce que le peuple congolais, même de la diaspora, nous déclarons cela. Nous, ceux qui sommes de la diaspora, nous déclarons à quitter Monsieur Constant Mutamba. Ba miyibi botiki bango libanda o aibite bozoni ngaboka ngai. Ba o ba iba sans intention mais avec des preuves. Bonjour, bonsoir, amis fidèles internautes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous aurez l'occasion de suivre votre émission. Je vous dis merci d'avoir choisi Faits sociaux, d'avoir choisi Moussa Kolishako Télévision pour vous informer. Merci Nabino, Nabapel, merci Naba commentaire, merci Naba partage, merci pour votre soutien. Nous sommes vraiment reconnaissants. Merci parce que vous avez belé, vous avez été pour la émission Oyo Faits sociaux. Baïke, Nazanga Imoko, na plateau Oyo, Naza, na Mwana Mboka, les prophètes. Prophète Elohim yende toko kabola moi et boyebi oyo ezali katinaye vis-à-vis ya makambo oyo ezali koleka na mboka na biso la République démocratique du Congo. Ezala ba sujet toko simba penza ebele, c'est-à-dire politique soki tolobi yango te mutu pe akoloba yango malamu nesika na biso akozala te. Baike sike zomi bango na mboka yango la décision baza déterminée pour na koyebaka ma nyonso ezali koleka akati na mboka. Tika na pesa invité nanga ya mokolo ya lelo na émission ya Faits sociaux. Bonjour. Bonjour monsieur Georges. Boni santé papa. Ouais, nous tenons par la grâce de Dieu. Dieu nous soutient, ça va très bien. Et vous aussi, j'espère. Ah, en tout cas, Mobombi a mis ça à continuer Kobomba. Amen. Vraiment. Alors, Baïke, Babenga Kibiso Mingi. Tozo ki penambela epa ya Baïke. Esenge la biso donc c'est la biso mona mboka prophète Elohim Pambate. Intervention na ye ezobak c'est la biso pe moi boyebi ya makambo ezokoleka kati na mboka. Vis-à-vis ya makambo tosololaki l'autre fois awa na procès ya son excellence Constant Mutamba. Oui. Namoni mbela oyo betaki yango pe population et salami, c'est-à-dire depuis tozalaki awa depuis obetaki mbela wana namoni pena ba congolais baza debout
bazola na ndako ya premier ministre na biso Excellence Mutamba. Excellence Mutamba, ministre na biso ya justice, ex-ministre de la justice, Excellence Mutamba. Alors ezali par rapport ya mbela wana to soit ba congolais pena balamuki na pongi. Ok, merci beaucoup pour la parole, M. Georges. Premièrement, je dis merci à Dieu et je dis aussi merci à vous pour cette occasion encore de Tokota Nisusulelo, pour tout le Belatine et Mboka. Puis on a si ban Mboka Nyos Bazota Lambote. Topesi aussi leader Nabiso ya Nojek Mbote Messi Excellence Mutamba. Et déjà, Ndenge Kaka Olobi. Émission tout ça là qui sortie médiatique au et kaki tozui ba nouvelle belé ba question ba appel ba message vraiment ba diaspora mususu o baza même ata libanda ya Afrika nazo ki ba appel mususu ya ba batu baza na Londres ba ndeko Belgique à Bruxelles et batu belé vraiment ba contacta kibiso et toza content et zande bongo de toza ki na posa que conscience ya bana mboka réveil au fait na éveil patriotique et Zalamakasi. Et tu as remarqué vraiment que Congolais n'y a aussi Kazali a vraiment réveillé. Voilà un peu. Donc sur ce qu'ils ont bisonné tout la moussi bango, je pense que je dirais pas à 100%, mais au moins on a contribué parce que l'équipe ce que nous faisons ici, il y a d'autres aussi qui les font. Voilà. D'une manière ou bien d'une autre, vous voyez un peu. On ne peut pas prendre toute la gloire que pour nous, mais au moins nous avons contribué une petite pierre. Et voilà pourquoi Banambo Kebele, Bayi Kebele, basé à Kolamuka. Parce que Pena Kinshasa, Bao Baza, Pemene Excellence, et ça a rencontré Belé Salamina Congo, et na Babiso, tout ça la musique, tout ça na Congo, mais au moins, au travers de la sortie médiatique Nabiso, et permettre que Banambo Kebele, Bazala vraiment à Kolamuka. Yango monique ba manifestation ils ont ça là ma place belé mikolo tout ça en pleine veillée patriotique ils ont ça là imananda kuya moi namboka excellence leader nabiso Constant Mutamba donc ils appellent que population baza vraiment ya kola la lisusuté baza vraiment éveillé donc ils akaka bisoté nous tout la musi bango mais to contribuer qui aussi na moi petite pierre moko pour nous pousser ba misusu mais bande ko mususu pe basali mosala ndenge sengeli pe na Kinshasa pe na place mususu donc toujours reconnaître le travail d'équipe ou est poussé réveil oyo ou est poussé éveil patriotique oyo na bana mboka ba comprendre que il faut to bundisa injustice na mboka na biso parce que Congo alelo eza Congo ya kalate Congo alelo eza Congo ya kalate alors ngali na yeba pona Nojek pona Nojek ndenge bozomoni na makambo eloko nini ezosala ete Congolais alinga Constant Mutamba na lolengeo. Merci beaucoup monsieur Georges pour la motuna. Oyebi Congolais aza moto oyo aleki na ba déception ebele et surtout dans le milieu politique toleki na ba déception ebele ba prometa biso makambo o to monate pe to tikala ko mona peut-être lelo. To joa ba belle phrase ba belle promesse mais ebele to mona raté. Voilà un peu. Et donc, Congolais Azan a des blessures intérieures voilà. À cause des déceptions passées. Et là, il s'agit que question pour les Bazouli Mboka Mutamba. Et ça parce que Mboka Mutamba a d'abord une fierté à la jeunesse congolaise. Fierté à la jeunesse de l'Engeni. Na mandat bapé ça qui est na confiance au président Fachi, confiance à ça qui est. Mandat après ça qui est pour gérer le ministère de la justice bilan nae est vraiment positif à réaliser makambo ebele o ba to ebele ba le kana ministère de la justice batika la ta ko sala ngote biso to ebi na kala banda to zokola prison centrale à Makala bat balia ka vungule tonto kana Congo to ebi ki bat balia no lia vungule ba condition à prisonnier zalaka toujours bien té ozomona makambo ezalaka belé malade na justice tant Mutambaye to moni changement ekoti na kati ba prison sur l'injustice sur vraiment ko tombola mongongo pona ko accuser certains visages ou bien figures politiques au bazana sima ba mafia na sima ba détournement ozomona soki congolais alingi Mutamba ezate pona maloba Mutamba lobaki mais za pona mosala o Mutamba sali pendant temps ya bilan nae. Voilà un peu. Pendant tant un mandat naé plutôt, pendant tant un mandat naé pas bilan mais pas pendant tant un mandat naé,
bilan il y a quelques mois car on va ça qui tu en a un ministère résultats positifs à sali tout à combattre injustice à sali tout à livrer certains visages qui cachés dans l'injustice. Donc makambo eza mo ebele soki Congolais lingi mutamba lelo eza parce que Congolais amoli na mutamba eza ka malobate mais ça n'est misala oyebi moto ko pesu ba belle promesse ba belle phrase mais na misala occupé au salon occupé au salon ngote zomona pour le ebele baloba bazala maloba sukali mais soka zwi kitango boko ya bokonzi atala no libumu na ye akoti na ka intel mais mona mboka ye moko mutamba ndinga lobaka banda boyebi nga ministre la comme ministre bo mona ngadi na changer muto ka boninga biliana ke poto est-ce que mona ngala comme vana na Gombe ozomona donc pour dire que à landela ayaki wana te pona libumu na ye monsieur Georges problème le zanini beaucoup bazokota na kati ya politique non pour servir mais pour se servir. OK, vous comprenez parce que oyebi bit même que on a un homme de Dieu tous on a quatre magambo ils a juste pour na bolingo d'abord en boka tous ça non t'es poto il y a 10 francs qui a moto moro quelconque ils a pour na bolingo en boka to ebike au travers na biso so que tomoli mongongo moi quelque chose et que changer ou bien une petite pierre et que bakisama vraiment ozomona moi na mboka mutamba bolingo o ba congolais bazana ngo pour na parce que tu remarqué que il n'était pas venu au milieu de la politique congolaise au fait pour se servir d'abord mais plus pour servir les autres. OK, pour belé ba na kati ba bazo ministère wana to mona makambo concrètement basalate maintenant mutambaye sur autant bilan au sentir que mon mboka travaille à cause de misala na nyoso ndé provoquer que bana mboka balingaye to lingi était pour na maloba mais pour na misala totali bilan ya tamuka sali réellement exceptionnel. Est-ce ultimatum oyo ya ba manifestation et bandi déjà ko sala ma déjà avant ba déclarer ce qui a quitté ou a osala condamné ba manifestation o nyonso ezali bobangi oyo population aligné pesa na justice pour que ceux qui ba condamné bakosala désordre ou soit bazosala ngo kakapo baza vraiment motivé balingi te ki azala condamné. OK, merci beaucoup pour la question. Monsieur Georges, tant au total biso nyonso ba procès nyonso ndenge leki tozo comprendre que ça na complot politique ezasima. Et ezali eloko obomba te peuple congolais ba komi éveillé makasi mutu nyonso zota la procès. Et bandeliti 6e jour ya procès. To moni biso nyonso ke eloko condamné mutamba ezali te mbongo na bango ezali ata différentes ezali disparu ba continuer so ba yebaki projet wana premier ministre ayebaki ozomona madame la premier ministre ayebaki ke projet ya kotonga prison zalaki ba imboka o bazalaki place il fallait pas tonga prison ba témoigner pe mbongo eyibami te eza makanisi na bino ne bokanisi lié ka yibi to bana mboka nyonso to comprendre que ça complot politique ce qu'on le voit te bi que ça complot politique. Complot politique dans la réalité belé. Ba surprise dans la belé. Ezana bana mboka o balimwisa bango. Ezana bana mboka oyo bayebi ke tellement que complot politique eza makasi mais liboso ba juge ya bazuzi liboso ya jugement liboso ya procès bakoki kolonga mwana mboka Constant Mutamba te loko eza complot politique bakoki kosala ba makambo ndenge na ndenge empoisonnement mambo a déjà empoisonné plusieurs fois. Et quand c'est un complot politique qui combat un homme politique, tout peut arriver. Il y a des assassinats qui peuvent arriver, il y a des enlèvements qui peuvent arriver. Et bah, quoi, bima qui est belé. On désalipé que bana mboka baza ya kolamuka na ndenga mususu. Manifestation à Congolais, ils étaient pour la base au banga. Mais ça pour la base se manifester contre l'injustice ou les autres contre Mutamba. OK. Bah veiller patriotique ou les autres mais pas naé. Et ça pour manifester réellement que le peuple sont contre cette injustice et ils ne veulent pas se taire. Vous voyez un peu? Vraiment. Donc c'est une manière pour le peuple de revendiquer la justice. Et ça, les Mandingue Sengeli. C'est une manière pour le peuple de défendre un grand soldat de la République qui est innocent. Mutamba doit être acquitté. Il n'a pas volé l'argent. Vous avez Georges. Si vous avez une manifestation, parce que le peuple congolais a vraiment
bah veille politique, bah veille patriotique, ou ça mais pas Moutamba eza réellement signe que les Congolais est debout. Les Congolais sont debout pour réellement revendiquer la justice pour M. Moutamba. En tout cas, merci. Alors, comment vous observez tous ces deux mandats des chefs de l'État? Parce que Tobandaki déjà, mandat à Liboso, mandat à Mibalezo qui est déjà vers la fin. Côté Nabino État qui est moins à Yamboka. Ni nous avons ça comme analyse pour le mandat à chef de l'État. Parce que tout le monde déjà, depuis président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a vu Bokonzi. Na deux mandats na oyo, tout le monde a un problème ya kokanga, miyibi na miyibi. Or que ça, oyo Congolais zozelate. Congolais zozela mboka ebonga, transport comme na facilité, banzela et salama, alia lolenge elongo bani, c'est-à-dire yango au Congolais zozela. Le plus en plus, président de la République a zozwa chance ya kokumba mboka, toujours tourner au rond-point. C'est-à-dire ceux qui essengé sika esali likambo esalama, toujours que na ba procès ya miyibi. Tozaki na procès à 100 jours. Tolongo wana tokoti ya ba kidnapper. Tolongo ya ba kidnapper na angle mususu. Est-ce que cause la façon de distraire peuple était pour bozo biso tang moulayi na kiti ya Bokonzi. Merci beaucoup monsieur Georges. Et motuna no est important. Et ndengo toni mandat ndenge zo kendele ba procès les kebele. Et ils ont peut-être un moyen de distraire le peuple. Je vais très bien répondre à cela. Et déjà, il faut d'abord le Liboso, président Nabiso Fachi, Aza, président au Congo non exploité. Ok? Pourquoi dans le Bibongo? Pour le qui n'a pas phase et belé dans le Nabiso au Congo. Et président Fachi, Aza vraiment, moi, Namboka au Nzambe, parce que toute autorité vient de Dieu. Nathan au Nzambe a payé Sibiso comme Mokonzi. Et premier mandat, ceux qui ont vu tout ça là-bas, tout répondre à la question pourquoi il y a toujours des procès tandis que les peuples basés sur la Maramoussou. Il faut que M. Félix Antoine Tshisekedi, que nous saluons, que nous aimons beaucoup, que personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Et premier mandat, déjà, M. Félix Antoine Tshisekedi, avant le pouvoir et après le pouvoir, c'est deux personnes différentes. Avant de Bokondi, il y a des personnes différentes. Pourquoi? Ils ont makambu oyo yemoko de manière très claire. On peut découvrir kaka soki ovani na ngwende. Eza biloko mususu o découvrir était soko za na ngwende te. Ozomona. Tango aye azui Kitia Bokondi. Tango comme président la premier mandat. Abandi exercice, abandi quotidien. Il faut découvrir que Mboka ezala ki na ba contrat politique mususu son ke ya eba. Ozomonda. Ba contrat politique mususu pour le désavantage du pays. Vous voyez un peu entre des contrats politiques avec le Rwanda, entre autres avec certains pays occidentaux en fait. Il a découvert beaucoup de choses. Au-delà de ça, il a découvert aussi mafia au sein de la politique. Donc des traîtres au sein de la politique, au milieu des hommes politiques. On remarque que premier mandat du président Fachi, ils ont caractérisé naba détournement pébélé. Pas seulement détournement, mais là-bas trahison et belé. Si moko les gars liboso na itondomike ou bien na télé alobi que mboka déjà kufa kala. Pourquoi? Parce que les problèmes du Congo étaient profonds. Il y avait des espions, il y avait des infiltrés au milieu de la classe politique congolaise au bavanda kala batima banda kala au balingi mboka te baza kutu ya mboka te baza ya ba étranger. Combien il y a eu en fait combien tu découvrir que infiltré dans l'armée congolaise? Combien de généraux étaient des généraux ou bien sont des généraux rwandais? Mais tu es battu par rwandais. Combien de tentatives mon amboka mokonzi amboka ba meki ko bomba na premier mandat? Combien de fois? Infiltration à la qui makasi.
système ya fonctionnement ya politique à Congo pe système ya fonctionnement ya mboka ezalaki ndenge sengele ezalate ezalaki ndenge sengela ke ezalate ozomona pour to bande ko bénéficier na mabele na biso ndenge sengeli te bato mosusu ne bande ko bénéficier nango est-ce que ton fachi a ezala ko landeti mutu ba ebisi yo bilanga yango to tikeli yo kende lona tourna yo oyena bilanga ngo okuti banzu bezebele ba mabanga ezebele on comprend que mabele wana ezana nous prêter pour na o semer. On comprend que ma belle les allons prêter pour la au semer pe bukambuma. O sala ni. O bana d'abord ko luka ndenge olongola ba sende, ko longola mabanga, ko bongisa mabele. Eza mosala oyo monsieur Félix Antoine Tshisekedi a kukuta. Le Congo avait beaucoup de problèmes. Les systèmes politiques étaient infiltrés par des étrangers. Nous avons cru à des personnes qui n'étaient pas vraies avec nous. Les systèmes politiques et un système dans lequel que eza bana yaba o balongwa déjà mais bango batikali na fonctionnement que ye oyo aye akoki ko sala na ye mais to sala tout que to ko ise alongwa te pour papa na biso azonga. OK. Ozomona parce que malade leka ki belé tongo ye na mboka o malade ezebele o tongani na mboka o malade ezalebele okolona nini mbuma nini oyo ko bota place mabele tondi basende tondi banzube tondi mabanga. Vous voyez un peu, même Bibili et Lobi Nabiso. Jésus appelle ça qui proverbe. Mon quoi Lobi, semer, mon quoi bimia boaka. Bah semence, aboka qui n'a babisika mo ebele. Aboka qui place à banzube. Mo ebo tabien za la gite pour banzube et tout fa qui semence. Aboka qui place à mabanga. Mo ebo tabien c'était parce que mabanga ils ont empêché d'être là. Vous voyez on ne peut pas faire avancer un pays, on ne peut pas faire avancer un pays qui a des problèmes profonds. Nani o fachi asalaki confiance o a décevoir fachité basé belé o ba décevoir fachi qui ba o ba décevoir yete ozo mon ndeko Georges donc tout condamné mon continent biso mbokate Congo zaki na ba problème ebelé après mandat ya monsieur Kabila makambo mboka zaki na ba problème ebelé et ça ki na monsieur Félix Antoine Tshisekedi à résoudre ba problème akutaki ba dossier na mesa o ayebaki te liboso tant comme il mon continent on comprendre ba dossier wana ndenge zaleli. Il faut annuler le contrat Moussoussou ou ils ont désavantagé pour les Congolais. Il faut traiter Moussoussou à la nation. Au bâtir makina bisika net na armée. Au coquille cause la mandat ya président ou un mandat présidentiel et aussi là. Mais il faut que général de l'armée antique à la poste nae. Est-ce que vous avez bon? Na armée ceux qui montent à la poste nae, à ta président babou chanzi mon kondiamboka, mais bah toi armée bah garde à la poste na bon. Si quoi? Tant y a yé na kata armée infiltration za makasi. Ozomona. Akobanda musala ndenge ni malamu tandis que infiltration za laki na armée, na ba homme politique mususu, na ba député mususu o ba postulat, na ba parti politique mususu, ba homme politique ba visage connu mais qui sont des infiltrés. Qui peut on peut ba zoa pe na ba élection en opé. Mais bazana za bolingo mboka te. Pourquoi? Parce que pour na bango Congo na kata moté mezalité. Donc mandat M. Fachi ceux qui t'occupent qu'on rendre un peu court, mandat M. Fachi exactement kazo distraire biso na ba procédé. Azo bunda azo continuer ko bunda pour na ko guérir ba maladie o akuti ya mingi na kata mboka na biso Congo. M. Fachi aza moko ya bana mboka o bazana bolingo ya makasi pour na mboka. Aza mokonza mboka tata mokonza mboka azana bolingo ya changement. Et biso to lingi to linga kaya makasi. Alors, vraiment, on avance. Ce qui est ali, moko ya bokono o tokoki ko traiter, to banaki bon na justice. Même pe na justice yango, ba pesi biso Constant Mutamba, son excellence, pour que assise la maladie o ezali na justice ya Congo. Mais en même moment pe match balu qui sous ngambo na ye, ba comme sou ko compliqué. Actuellement nous parlons non aussi si procès il y a Constant Mutamba te, ba tamel sous procès il y a Joseph Kabila. Oyazaki, ancien président de la République démocratique du Congo. Ok. Bon, ceux qui ont encore répondre à la question d'Abino, après Simon Mboka Constant Mutamba a géré justice. A géré justice. Abandi comme ça la moi Moussala après problème. Nous se bandi. Après problème nous se bandi les sous. Il y a un rôle qu'on a bisaki bino monsieur Georges. Infiltration ya ba o balingi mboka te ba o baza étranger na Congo eza ya makasi. Ni na bisaki bino monsieur Fachi aza lokola moloni
bapesi bilanga alo na me okuta basende ba mabanga biloko bilezo permettre ete ke alo na balamu infiltration za ya makasi soko mona mboka Constant Mutamba batie na kati ya justice abani ba bonnes œuvres azo dénoncer azo sala mosala ndenge sengeli et ba o bazo combattre ye eza ba oyo bazana ba mauvaises œuvres so besoin comprendre biso parce que tu comprends biso ce procès naie tombo eza vide aibi mbongo te mais baza toujours na pour ça que ba éliminer pourquoi parce que Constant Mutamba abangaka moto moko te soki obele nzambe na moto o APCM asali confiance monsieur Fachi aza prêt à dénoncer moto nyonso siko tu remarqué na kati ya justice que moi na mboka Constant bani mosala malamu pour la guérison ya justice ango mais problème ko lié sous problème ne ko lié banane babo ke lié problème eza ba oyo parmi ba infiltré ya mboka o balingi kongo ke liboso te ozomona donc vrai problème o ezo sala ke tu remarqué lisusu ke guérison ngo botaki moto pour guérir justice mais yona lisusu Babalukeli lisusu banani il faut tout la banane Babalukeli est-ce que ça président Fachi to Babalukeli est-ce que président Fachi ne muto a accusé ministre naé té ozomona président Fachi n'a rien à voir avec tout cela ils ont complot ya ben infiltré voilà ils ont complot ya ben infiltré ils ont complot ba o balingi mboka te ils ont complot ya ba o ba mesana ko vivre na mafia na bisa ki problème ya makasi parmi ba problème on a staki ba maladie on a staki ba système politique o evanda kala ya mafia ozomona système o evanda kala banda kala ndeti entre autres parmi biloko comme monsieur Constant Mutamba asalaki auto et biso nyonso pike ba juge mususu na ba cour de cassation ba sepela na ngote liboso ba magistrat paiement na bango za connu te certains magistrats bazaki vraiment payés de manière non connue donc ba procès mususu qui ko za traité boé bon qui ko lia mbongo de manière mafieuse mais Mutamba paiement attaqué de manière bancaire. Quand il y a un procès, quand il y a un problème, il faut que tout puisse être connu dans caisse à l'État et foutre dans la banque. Tandis que la simana ba miyibi ebele ba no le la simana pour nous ba mbongo na ndenga ko ya robatama. Donc pour rendre bref pour notre fond là, ba fenêtre belete soko monique bataki moto pour na guérir justice. Mais problème est lisusu. Ezas on a ebisa ki on bino na ibandelike. Mboka na biso ezalaka infiltré. Na ba maladie ebele na bato ebele o balingi changement ya Congo te ozomona ba o ba combattre Mutamba eza ba o bazo combattre Fachi mais c'est Félix Antoine Tshisekedi notre président confiance à ça qui na Mutamba so total bilan et loko ya ko reprocher Mutamba ti le zate ozomona à cause de bonnes œuvres au Mutamba zo sala ba o balingi mboka te ba o ba mesa ba fana ba kiti wana ba nakala ba na système politique ya mabe ya wana moko ba phrase mona mboka mo Constant Mutamba loba eza la classe politique congolaise doit connaître un changement. Pourquoi ça doit connaître un changement? Parce que système ya mabe o evanda kala système ya mafia o evanda banda kala il faut changer lokola batie mais ebele bazana mentalité na été bazana bolingo mboka lokola yete aussi longtemps bazo occuper ba poste politique bazo occuper ba poste d'état ce n'est que normal ba combattre moto ayebi ke nga cop na nga na ministère de la justice l'état est bakangote ozomona l'état est bakangote donc mbongo kotaka o nga la liaka et que donc l'état za na ko informer te tabeta na ba match na nga ba procès yaka nga na liaka biloko kotaka sans que compte à l'état et recevoir nouvelle que eloko moko kotaki ce que mutabon olinga Mutamba to olinga ete yo yé na ba réforme na yo que non à partir d'aujourd'hui traçabilité ou bien transparence et à la makasi na ba entrée et sortie au milieu de la justice congolaise ba magistrat il faut to ebakani ne continue ne bimi ndeni bazo futa matutu mais tandis que liboso e banagate nyoso bando sama la molili ce n'est que normal qu'il soit combattu ba ministre mususu encore yibane mbongo akosi makambo yo ye le ministère de la justice olobi o akomeka ko yiba mbongo to kufunde to kanga to condamner même à mort. Est-ce que c'est plano c'est planoté il y a un moniteur bâti Constant Mutamba la justice pour na aluka ko guérir certains mafias na certaines injustices au milieu de la justice congolaise ba combattre les sous. Est-ce que parmi les infiltrés au Yosa Koloba Joseph Kabila Kabangi
akokozala en tête ya ba infiltré parce que déjà procès na pas en cours. Le procès na pas en cours. Est-ce que yem akokozala en tête ya ba infiltré d'abord? Mais eloko ko bomba ezali te nango o tozali. Tout est clair que monsieur Hippolyte Kanambe, monsieur qu'on appelle Joseph Kabila, c'est l'une des personnes aza en tête. Ya makambo belé o nambo ko zotambola malamu te. Ezateke révérend ngane mtu nazobimisa makambo. Total ba émission, total ba homme politique ba naimo na papa mokonzambo comme monsieur Fachi a dénoncé combien de fois monsieur Joseph Kabila. On ne croyait pas. Total ministre monsieur Jean-Pierre Bemba. Combien de fois dénoncé sur monsieur Joseph Kabila. Total homme d'état et belé au bazolo bela surier. Et je ne suis pas les premiers à le dire si je le dis aujourd'hui. C'est très clair, nombreux bato belé autour balinga là et bela bato o bato zo considéré comme infiltré na ba o balinga mbokate et belé yende motoza parrain na bango. Ah bon? Donc mais c'est Fatia Banda ko ba que le M23 c'est Kabila, mais c'est Kabila qui est comme leur père bien leur parrain. C'est clair. Tala bitumbeza na mboka mona mboka Joseph Kabila zara na mboka te. Nous makasi zo salema azonga na mboka azongi na mboka esika nini esika ba rebelle babotoli parti moko mboka. En plus avant dit en sécurité sans problème et à sali sortie médiatique même pas qu'on condamner ba acte ba action ya ba nguna ya ba rebelle contre biso. Combien de bato o ba kufi na Goma? Mais c'est Georges natangi ba histoire bato mosusu ya bana o bazangi baboti lelo bandeko o bazangi bandeko na bango lelo pasi na motema. Mais monsieur Kabila azongi na katamboka ameki tate ko simba dossier wana ko exprimer ta mécontentement nae envers o ba M23 basali. Ni parler sur ça, directement toucher les chefs de l'État et critiquer les régimes en place. Kolinga Fachite ezelo ko mususu. Mais Kolinga Congo te eza plus pur. Pour bato mosusu na sa ya sentiment, ba on peut balinga Fachite, balinga président na bisote, bazo lukaneti ba meka ko lobaki Kabila zonga, mais to nebite peuple congolais. Et belé bazali susu bongo te, mais mwandambu bazo continuer na comportement na caractère wana. Kolinga Fachite ezelo ko mususu, facha akoleka. Mais Kolinga Congo te eza plus grave. OK. Comment est-ce que et si kabande konabiso ebele ba congolais ba kufi yo ancien président on sali sortie médiatique même pas koloba comme manifester tristesse na yo. Première chose, deuxième chose, oye na parti mboka oyo esika ba infiltré wana bazali. On vandi na bango meli na bango zo sala pe ba réunion. Mais bisanga eza clair o mokonza mboka fatia lobaki. Eza clair kaza ya bisote. Eza clair que to pesa ka kiti na moto o azala ka ya bisote. Et ça clair. Cela peut être vrai par rapport à procès de la traité Kazaki étranger. Il y a aussi des infractions, beaucoup des infractions commises. Les procès contre M. Kabila est très clair. On a suivi les procès, on continue à suivre. Déjà cette semaine, lors jour mon sous au procès ne continue que la semaine déjà jouzi na avocat. Bah lobby déjà verdict au Sénégal qui a condamné à mort et il doit 24 milliards de dollars à la RDC. A condamné à mort. Oui. Est-ce que ceux qui déjà appellent d'abord à la justice avec se présenter, croyez-vous qu'il y a la possibilité de rembourser bon wana? Puis il y a condamné à mort en ça la pena bolo ko le lengi longo bani. Mais c'est Kabila il se sent puissant dans quoi on y a zoami. L'histoire de l'humanité nous a enseigné sur beaucoup des hommes. Kabila n'est pas le premier homme sur la terre à occuper certains postes ou bien à occuper certaines positions. Vous voyez un peu? On a connu des hommes très rigoureux, très bizarres que Kabila. Vous voyez un peu? Donc, elon ni ngaloba. Oebi ezana eloko obato mokibalobaka karma. Bibili et le binabiso que chaque homme récoltera ce qu'il aura semé. Ozomona ata akimi ata aboyi ata asali nyoso akosala
chacun paiera ce qu'il avait sémé. ATAP s'est présenté, pour se présenter, procès déjà et ça déjà va conclure verdict le bami déjà oh il faut comme là. Nyonso o akosala, il faut ébaquer d'une manière ou bien d'une autre, il finira par payer. Mais dans angle moussous, et vous avez que non bozo fout à épée monnaie des singes parce que après ça qui vient au pouvoir au bolinga qu'il faut respecter d'accord même pour bosola qui pour après ça bino bokonzi. Ce qu'on appelle si bokonzi yango mais accompagné na d'accord on les a respecté yango peut-être azoza na bagissement vis-à-vis ya mokonzi mboka. Merci beaucoup pour la motuna oh monsieur Georges Opposé. Yango wana ngana lingaka monsieur Fachi. Pour la batobele balobaki que en 2018 non Kabila pesa que bokonzi eta muta mérita qui pas de problème. Mais monsieur Fachi tangazi bokonzi yango to moniye moko lisusu abalokeli Kabila yango. Pour dire que à comprendre hypocrisie ya nani oh monsieur Kabila zalaki. OK. Ozomona. Sikoyo soki moto azalaki na biso soloté. Yebisanga moto abongo. Eza clair que lelo to fongola miso. Eza clair que lelo to agir contre ye. Eza clair monsieur Georges. Beaucoup agir contre ye na banani ceux qui est mort déjà s'est retiré et puis abengi ba opposant presque nyonso. Oyo ko solisama oyo ko solola malokola CG esika ya bengi ba opposant bakutana ba solola bakosolola nini pe plan B za nini ya Kabila. OK. Abengi ba opposant mais ba opposant o bakei. Soko tali parmi ba visage ba opposant o bakei eza parmi ba infiltré en mboka. Moi na mboka Martin Fayoulou a s'exprimer qui librement que il ne fera pas partie de cette réunion. En plus ba opposant au pe ba zone di marokene au ba visage na bona ba kombo na bango eza cité na ba média tozo mona parce que si le lot tozo ba information officielle te soki réunion ou eza vraiment tenu ou pas. Ozo mona. Ba opposant au bazali réellement ko accepter au fait. Ezo kamisa na biso. Moto o de manière très claire alingi Congo te de manière très claire et monani réellement que Aza paraît à ba M23 de manière très claire et monani réellement que Bolingwa mboka na biso na motema na ye ezate. Souci ya bandeko na biso bakufi pendant longtemps ezate. Mais motongo ya bongo ndebino bozo continuer kokende ko s'attacher na eza clair que bango balingi mboka te. Ba opposant au bozo. Eza ba opposant nyo sauté. Mais moi bilongi otomoni bake balingi basa la réunion wana ye eza clair baza ba o balingi Congo te. Et peuple congolais to telema. To kanga bilongi na bango. To yeba bango malamu. Que ceux qui ba meki ko zonga pona ba embrouiller biso pona ba luka ba zol sous ba poste politique to refuser Congo ya lelo e cause la Congo et l'équité. En tout cas vraiment à la base à conclusion Kotoko ko retenir Bitumba ba M23 eza soutenu par Joseph Kabila. Bitumba ba M23 eza soutenu pas seulement par Joseph Kabila mais eza soutenu na Rwanda eza la soutenu na Kagame. Moi histoire ya M23 eza mona makambo ebele kota na kati. Voyez un peu et Kabila comme étant monsieur Kabila comme étant muto oyo moko ya ba pion oyo ba utiliser qui pour na maintenir Congo sous la captivité. OK. Et on mona que azo faire partie il y a des malfaiteurs ou bien des voleurs contre la RDC. Ah bon? Maintenant, si koyo, ce qui est allé le lingue au lobby, moko ya ba mituna nanga poto kene déjà na koshite. Par rapport il y a ningi mboka izo kene le siko. Déjà tozo bimana libulu. Oui, bien sûr, na ndenge o tozo mona na oyo lobby. Siko na côté à opposant, toujours mon opposant mon côté à puissant, ou peut-être ceux qui ont élection lelo, à faire face à président Fachi Beton. Côté pays à IDPS déjà. À part Yemoko président Fachi, toujours mon appel opposant côté à IDPS. N'engem beaucoup zo kendele. Toujours mon que lobby wana est-ce que chasse copé ça met la constant Moutamba. OK, merci beaucoup pour la moto là monsieur Georges. Et déjà et là on a zo sepela makasi eza que bana mboka o balingi mboka na ndenge ya solo ba sangani tozokoma ko sangana ozomona do bana mboka o balingi mboka ekende na ndenge ya solo ba o bazana bolingo eza ngolu nzamba sali biso na mandat président Fachi ba o balingi mboka na ndenge ya solo ba komi ko sangana voilà
Il faut pas que M. Constant Moutamba, oh, tout le monde a M. Fatih Sazala ait confiance. Azam, tu as IDPS, Azam, tu as parti politique, mon sous. Mais moi, je dis que Fatih Sazala ait confiance. Donc, pour dire que M. Constant Moutamba, d'une certaine manière, tu as peut-être opposant. Voilà. Opposant à M. Fatih, non. Mais déjà que, baza na mouvement politique, mon côté. Mais baza na bolingo mboka moko. Moi na mboka M. Bemba. Aza na parti politique na MLC. Maza na bolingo, ya ko aider président Fatih. Ozomona. Donc, question aux ezali soki na 2028, net moto o aza. Est-ce que pour notre bimisa président en 2028, il faut qu'Azala Mouto a yini Fachi ou bien il faut Azala Mouto il faut à combattre Fachi? Non, pas forcément. Tout peut se faire dans l'amour et aussi dans l'amour du pays en fait. Monsieur Constant Moutamba aime les pays, voilà pourquoi il soutient monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur Jean-Pierre Bemba aime les pays, voilà pourquoi il soutient aussi Félix Antoine Tshisekedi. Et là, comme nous avons bolingo makasi na minute o ezaka ba o balingi mboka ya solo. Bazo sangana division o ezalaka ya makasi ezali sous bongote ozomona M. Georges. Et pour na o etali ba élection à 2028, vous savez, pour ce qui est lié au temps, j'aime toujours recommander le temps au Dieu. C'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Pour bat bakufaka babotamaka makambo ko makabalolenge belé ozomona na 2028 bato oyo ba ko postuler na présidence bakozala. Mais pour ce qui est aux élections 2028, il y aura des candidats à la présidence. Et ces candidats ne doivent pas seulement sortir des personnes qui combattent M. Antoine Tshisekedi. Non, non. Il peut être comme M. Constant Moutamba, ça peut aussi être comme M. Jean-Pierre Bemba. Mais ils ont forcément été que futur président de la République en 2028, il faut tomber dans Mongongo, Abundissa Félix Antoine Tshisekedi. Non, pas forcément. Tout peut se faire dans l'amiable, dans l'amour, dans la paix. Est-ce que vous comprenez, M. Georges? Très bien. Parce que, et ça la tête que tout c'est que pour monter remplacer le président Fachi, il faut abondir dans le président Fachi. Non. Ce qui M. Fachi, a zo sala mosala ou esengeli pour n'amboka la biso il a problème. Pourquoi pas toi appuyer? Ozomona? Koyina mutu, en fait, koyina kozanga bolingo pour na moto. Là, kozanga bolingo pour na mboka, et ça des choses différentes. Il faut tout ça la boke binango. Voilà. Ce qui yo lingi Fachité, nous avons remarqué que Fachi a lingi mboka, mais appuyer à ta pour la lingi mboka. Voilà. Et ça biloko mususu o lelo batu bazobo sana ke kolinga Fachité na kolinga Congo, c'est des choses différentes. Donc pour dire que dans 2028, ba candidat na présidence bakozala. Bakozala, mais là c'était que ceux qui ont remarqué, quand combattre Fachi, ndé la que candidat au Pena a occupé côté les Mazate. Non, bah candidat va occuper au Bima, d'abord au bazo pour encourager M. Félix Antoine Tshisekedi. Pour avoir un président en 2028, on n'a pas besoin seulement d'avoir quelqu'un qui combat M. Félix Antoine Tshisekedi. On peut aussi avoir un président qui a eu à soutenir M. Antoine Tshisekedi. Donc voilà. Est-ce que Ndenge opposant va se retirer pour que va se réunir? Opposant dans plan B. Il faut se préciser. Il faut va se retirer pour calculer plan B. Moi, Bobangi ezalité na o bazo kanisa kosala. Bobangi ezalité parce que Bobangi ezalité pourquoi? Parce que ndé na lobaki Congo aleloza Congo alobité. Peuple congolais tous amis soit kofongwama. Yango nazo lancer le sous appel na bana mboka. Voilà. Peuple congolais tous à la vigilant. Tous à la distraité na ba o balingi mboka la biso congolais Congoté. Président Fachi a koleka. Mais biso ne tokotika na mboka. Toyebi makam o to mona déjà. Moto o alingi mboka te. Moto o alingi kaka libumu na ye. Mazota la intérêt mboka te. Eza aza moto oyo boka ni sa été que yende moto aza un bon opposant parce que azote emela mokonza mboka. Kolinga mboka te na kolinga Fachi te eza des choses différentes naza ko insister. Moto oyo ba rebelle ba koteli biso ba sali biso mabe ba yibi yi aza ko appuyer bango aza ko vanda na bango ko lia komela na bango abengi ba opposant boye to sala réunion et ba opposant na pe ba kei peuple congolais to kanga bilongi na bango soki bazongi to considérer bango lisulu rôle ya biso te soki bazongi
kolanda 10 francs te kolanda 100 francs te o ba oki kopesa yo saki ya loso ou bien ba proposition oyebi eloko ebomi kongo na biso eza parce que totali mingi ba intérêt na biso moko ma intérêt en mboka te vraiment ba opposant o ba ke réunion bazo sala tozo banga te pourquoi parce que Congo a lelo za Congo a lobité lelo toza na temps au peuple aza éveillé et nazo lancer l'histoire appel to kanga bilonga ba opposant o baza na posa ba appuyer ba o balingi mboka te pour mutu o azo organiser réunion eza o mutu o alingi mboka te abengi bino boya na réunion le mboka lobela nini bo manifester réellement que bolingi Congo te bo vani na ba rebelle bolie na bango mais toute accusation cela veut dire que c'est vrai. Pour ceux qui ont tous accusé M. Kabila, c'est la vérité. On bat tout, président Mboka Mbato, c'est la vérité. Mais comment est-ce qu'on va faire dans M23, la province où on va occuper, sans que va menacer, les loups ne se tuent pas entre eux. Ah oui. Les loups ne peuvent pas se tuer entre eux. Et bien, opposant au Boka na réunion, Pepe Congolais, tout quand la bilongi na bango. Tu comprends que Bazé est bisoté. Bazala cannabis, mais mitema na bango na bisoté. Bazala cannabis, eza fatité bazoina, mais eza nde bisonde mutu balinga raté. Eza mabele na bisonde mutu, bazongo lokola mabele bien commun na bango, bien privé na bango. Et to permettre lisusu na bilongi ya bongo te, bazonga to pesa bango lisusu ba poste mususu o esengeli pona mboka na biso. Parce que Congo ya lolo eza Congo ya lobité. Pona mboka na biso changer, ba mususu te mutu ba changer biso mokonde. Merci. Biso moto changeango les 27 pour accompagner Constant Mutamba la justice pour la décision ya Suka. Alors motivation il y a Nojek pe baiki au bazan la kati angolais comment? Merci beaucoup monsieur Georges. Et déjà toujours remarqué ba veille patriotique ils ont continué. Voilà. Et toujours continué ko veille na mona mboka leader Nabiso ya Nojek. Et le 27 mot d'ordre musu ezalité ou bien motivation musu ezate moral musu ezate ne bakino balobaka voilà moral kaka moko o ezali acquitter Mutamba. Monsieur Constant Mutamba ne doit pas être condamné. C'est ce que le peuple congolais veut, c'est ce que le peuple congolais même de la diaspora nous déclarons cela. Nous ceux qui sommes de la diaspora nous déclarons acquitter monsieur Constant Mutamba. Ba miyibi botiki bango libanda o ayibite bozoli nga bokangae ba o ba yiba sans intention mais avec des preuves, pas seulement intention mais avec des preuves baza libanda mais ba o bino bozo soupçonner lokola intention ne bolingi bokangae miyibi libanda innocent na kati ya bolo konde to lingité. Mais ce Constant Mutamba doit être acquitté le 27 août. Il y a un dépôt ça peuple congolais. On a la veille patriotique au tozo sala. Donc pendant les 27 biso à diaspora toza motivé et pour notre leader comme nous sommes déjà à la fin pour notre leader monsieur Constant Mutamba, chère excellence les crocodiles comme on aime bien le dire, papa ozayo mo côté na bitumba o yo moko monde peuple telemi na simana yo. Tolingi mokonza mboka tolingi Congo pe tolingi yo makasi. Et toyebi ke na nzela na yo nzamba koleka pona makamusu malamu ya. Na bitumba oyo c'est rassuré que biso nde tokobima balongi tozolo ba yo te moto bimaka molongi parce que yo za biso elonga na yo elonga na biso peuple tolingi yo et le 27 motivation eza moko vous devez être acquitté, vous ne serez pas condamné. Yango wana motivation le 27 ba imboka toza déjà ya kotelema ndenge na kin baza ya kotelema biso na diaspora angolais biso en Angola toza ya kotelema ba imboka Londres baza ya kotelema bandeko baza na Bruxelles baza ya kotelema toza vraiment ya kotelema et toza éveillé si avant to comme le 27 toza éveillé pour notre kotika injustice et dominer likolo ya justice te ne to mesana koloba à cause de notre patrie, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons.